omona bakulu na bakoti mingi surtout na batineli biso na matete batineli comme ya kobeba na matete awa batineli comme omona mutakati yo saki ye wana akiti akoti kuna na kati ya tineli bana ya mboka tolala te tolalisango te kwa place nyonso kulu nazali place nyonso krimi nazali lakisa atovandaka na kuluna na kati ya quartier kobomba ete bakrimineli mingi bavandi na batinel criminalité leki vraiment eleki makasi bandeko na biso basi bazokufa bandeko na biso mibali bazokufa okomona otelemi na kati ya re ozwa transport okoti na kati ya bis ozoyeba te bis wana ezalaki deja na bato ya mabe. Mais voilà, na tombeli bino tongo malamu partout là où vous êtes. Na pesi bino mbote. Ezanga Sarah la douceur toujours. Lelo na ye ngai mokote naza accompagné na muninga nanga chroniqueuse. Naza lisusu liboso nanga na ba cameraman o totambo na bango basunga kabiso chaque jour pona tolobela makambo o etali criminalité vraiment na kati ya mboka na biso eleki vraiment makasi na tambolinga mokote nazana moninga nanga chroniqueuse à se présenter. Bonjour, bonsoir balandia chaîne na biso 1J4 cadence toujours. C'est bien Nelly Mazela Banungi Samazé la panthère noire. Vraiment toza longo pona kolobela la criminalité awa na mboka na biso ya RDC. Merci. Merci moninga na ngai Mazé. Donc likambu o etali criminalité na kati ya mboka na biso vraiment ekomi kosala pasi mingi vraiment chef de l'état papa talela biso makambu oyo ezoleka kati ya mboka na biso bandeko na biso basi bazokufa bandeko na biso mibali bazokufa okomona otelemi na kati ya re ozwa transport okoti na kati ya bis ozoyeba te bis wana ezalaki deja na bato ya mabe kopasola baninga bandeko na biso bamabumu oza na mbongo na yo bakriminel babimeli yo bazwi mbongo en tout cas mama Mazé lobela nanu likambo mama na ngai ezopesa vraiment pasi na kati ya mboko insécurité vraiment makasi na mboka oyo mama Mazé vraiment lobela yango nanu. Merci ma sœur Sarah la douceur toujours. Toza vraiment na Kinshasa vraiment makambo. Kini makambo to kokate. Toye bate soto kimela wapi parce que toza na nzambe tozolo ba ke toza na ba église tozo bondela mais toza na insécurité totale na Kinshasa. Surtout ba mituka misu tozo mona mituka koti nzoka nde bato ke kuta na bonzo nde ba criminel ndo ke kuta na kati kuna. Eza pasi tozo mona tina ba moto komi na ba bato ba moto en plus bazo yeba na keso to komi na côté boye bato na biso bazali bakobima baye ko récupérer mutu wana chef de l'état ata la biso no makambo ezoleka na mingi na Kisasa bana na biso bazozala lever mingi kaka na ba mituka o ezali non identifié bazana banani te bapano na bango eza te biloko nyonso ezomona na mingi na bare okutana na moto moko boye nzoka nde moto ngo azane kuluna donc akoti si yo mona mwasi na katikati musu na sima nzoka nde criminel bakoya batio eloko na zolo obungi ozoyeba te za wapi vraiment criminalité zoleka na makasi mingi na Kisasa vraiment tozokoka te nzambe ayeba kosala na biso baoyo toza ye tozala ba épargner mingi pe zozala bakuluna pe bazokota makambo yango bakuluna bazokota makambo yango makasi tellement balembi na bakartier bakomi siko na kati ya bamituka bakoti na mituka kwa lever batu masara donc Kisasa eza kobeba makasi malobeze pana. En tout cas ba auditeur na biso na ba auditrice o bazolanda biso na tango yo papa Fati Beton na ebi ozali wana papa social mama Denise ozawana mama nanga likambo yo bomeka vraiment kotaela biso yango tozokufa lokola basoso ekomiti mama Mazé la panthère noire na ba motard bazokende kozwa bana na ba classe omona motard aza na ye muta motard te aza na ye kuluna déguisé
bakuluna oyo tobande komona na nzela baokata bato na machete bango wana bakoti na monde ya criminalité baarme bazozwa wapi bamasasi bazozwa yango wapi donc mboka ekomi vraiment na insécurité totale mama papa oyo ozolanda ngai yeba kobatela bana eza na bamotard mosusu bozosala na bango contrat bazokende koteka bana ya classe bazokende koteka bana na bato na bango oyo bazokende kopasolaka bana kokende koteka baorgane na bango bino mpe bato oyo bozosomba baorgane ya bana basi ya bana mibali ndeko na ngai botika makambo wana nzambe azali botika makambo wana lelo okozwa mbongo lobi ozwi mbongo lobi wana okokende wapi na lifelo papa talela biso bamakambo oyo eza ya insécurité vraiment otalela biso yango papa président na biso ya bagene donc le peuple d'abord mais le peuple d'abord yango tozomona tozosouffrir tozonyokama na likambo etali criminalité papa talela biso likambo oyo jeune président na biso tolinga mingi donc o ayebi pasi ya bana mboka talela biso likambo papa na biso mama Sarah makambo ezoleka na mingi na Kisasa eza mawa mingi omona bakulu na bakoti mingi na surtout na batineli biso na matete batineli comme ya kobeba na matete awa batineli comme omona mutakati yo saki ye wana akiti akoti kuna na kati ya tinel. En tout cas topesi merci mingi na gouverneur de la ville Gilles Bumba na makambo ayebi na ko lancer o ayebi na ko tindela biso makambo ya Kanga Munguna opération Kanga Munguna donc sika nyonso Munguna zali faut ko dénoncer bango po biso na Kisasa to ko souffrir boyete bana o biso moko to boti ba koma ba criminalité na ba venir tozo vanda te ba saki ko kata ba téléphone ko yiba mama Sarah loba no likambo yo mais nani gouverneur na biso Gilles Bumba asali ezali kamoko malamu mingi loba no na parna. Merci na notre gouverneur Gilles Bumba place aux Ali na pesio vraiment bambote mingi son excellence place aux Ali. Merci na opération oyo tieli biso Kanga Munguna bana ya mboka tolala te tolali sango te kwa nous place nyoso kuluna zali place nyoso criminel zali lakisa ato vanda kana kuluna na kacha quartier kobomba ete lakisa ato vanda kana criminel ebike ndaka ba criminel yango ko banga te lakisa parce que opération Kanga Munguna oyo gouverneur na biso ateli biso Kanga Munguna donc ba zwa bango vraiment na maboko bango boko ba s'en charger na bango donc bandeko nanga basi mibali place bozali soko yebi ko vanda kana criminel soko yebi ko vanda kana mutu boko bo suspect ma papa mama landela eza pona bien bana na biso eza pona bien na biso en tout cas to pesi merci mingi na gouverneur na biso de la ville Gilles Bumba. En tout cas merci na opération oyo nzamba ko abatela yo apesa vraiment longue vie papa po tolembi makambu oyo tolembi papa. Surtout nga nazo beta mingi vraiment ba septième vraiment batela biso ba tinelo penza ya mateta eza ko beba ba criminel mingi ba vandi na ba tinel o mona biso toza ozolekana na matete ku biso to abana mateta tongo mais bazo kata biso ba saki bazo kata biso ba saki ba mama bazolela ka ba saki ba mama bazolela ba téléphone. Vraiment bon ça charger na likambo yo gouvernement vraiment de l'état tozali botale la biso likambo yo criminalité leki vraiment leki makasi to kokate tozo vanda lisuba kimia lisute na kata ba quartier tozo zala na kimia to koyoka kaka kuna baleli bayibaki kuna na tinel elekani kuna groupe balekani. Vraiment bostala non likambo ezoleka na Kisasa ezoleka na ba commune ya matete surtout na ba tinelo tozali o etikali vraiment za disponible ka pona batu basala ka mabe botale la biso non likambo wana mama Sarah malobeze pana bana ya mboka place nyonso bozali ezala na ba Congo partout là où vous êtes soko bomoni mutu moko na kati ya quartier aza suspect bande konanga bolala pongite bo dénoncer
so bomoni mutu moko boyeke boyebi ke oyo aza criminel partout azali bandeko na nga tolala pongi te todénonce ye eza mpo na bien na biso eza mpo na sécurité na biso en tout cas nazosenga na notre gouverneur ville Bumba merci na acte oyo osali ya malamu ya opération Kanga Monguna tokosenga na yo papa na biso papa social papa ville gouverneur Gilles Bumba tosengi mpe na bachef de riz bakomata kozwa mwa un peu quelque chose tant bazozwa quelque chose bongo papa na biso le gouverneur Gilles Bumba ekopesa ekomotive bango mpe lisusu na musala malamu na bakartier peut-être koyeba ke criminel moko avandaka esika oyo mais ntango oyebi ke azozwa mwa salaire na ye ata mokie en que chef de riz azozwa mwa salaire na ye akoyeba kolandela makambo etali quartier na ye papa nyonso oyo ya bachef de riz baza na kati ya bakartier so totie chef de riz ya Matete chef de riz ya Kwenge bango nyonso basangani chef de riz ya oyo chef de riz ya oyo soki basangani bazozwa mwa basalaire na bango mboka ekotambola mpe malamu bakosala suivi ya kati ya veni na ye mutu na mutu akosala suivi ya kati ya veni na ye ayeba kosala opération wana malamu papa tosengi na yo papa social tayela biso vraiment likambo wana bamama bapapa tosala suivi na bana ya basi babimaka na butu te tozala éveillé na bana oyo tozotinda na baklasse na bamotard en tout cas tozala éveillé dernièrement na yolo bauti koboma chanzer moko bwe na yolo na mbongo na ye moko azoke kabola bitumba chanzer ake kabola bitumba oyo kezalaki plan ya bacriminel bazokosala kobunda mwasi na mobali bazokosala kobunda chanzer wana yeke na bijoutier aza ateka mpe babijou na ye achanzer mpe mbongo bijoutier aye kokabola bango e mama papa elo nini ezoleka mais ayebaki te mbala moko ka nde azobunda wana akabola bango bitumba mutuke ye masasi babeti ye babotoli ye mbongo na ye babotoli ye nyonso en tout cas ezali vraiment pasi eza vraiment pasi opération Kanga Monguna tolala te bana Kin bana Brazzaville bisika nyonso tozali na ba Congo partout en tout cas tolala te na opération oyo papa na biso Gilles Bumba tieli biso to Kanga Monguna place nyonso azali po toza na posa ya évolution ya mboka na biso Congo mama maze malobeza pa na yo. Merci ni mama Sarah. Vraiment ba mama o baza ba yebi ke baza na babana ba criminel nazo elobaka na bino ba mama biso nde to boti bango. Vraiment bo sensibiliser na nu bana to yebi ke bazo yoka lisu te ba yoka kana bango lisu te. Mais siko lelo nde l'état nde telemi pona ko sa charger na bango. Vraiment bozala wana te ke lobi soki mwana no bakangi allez obandi kolela gouvernement ninyo peuple ndezo souffrir normalement peuple ndezo souffrir tant que ba mama bazolela ka mingi ba yibinga ba katinga ba bominga makila nezo kitaliko na mituna bango c'est ça vraiment total nanu degré ninyo to komena mikola lelo vraiment msala mabe komi makasi vraiment na kisasa kisasa komi ya mabe komi ya kobeba moya kotambulaka na bamituka ezate doko kobanga kokota même na ba ketch okota na ketch bo tala ketch nini nga na akota o surtout ba voiture eza filmé wana donc komi kobanga hein o banga na okota ndenge ni surtout na ba air moko ba 22h misuku koma na ba 19h ba 18h au mona pe ba lever moto vraiment kisasa toyeba te so tozokende wapi président toyeka na makolo na yo président toye na makolo na yo gouverneur ya ville ya Kinshasa tozana yo penza to soutenir opération oyo ekende penza po Kinshasa tozwa kimia po tozola na kimia te kimia ezate tozo toujours mutema passe mwana nga kendaki ti tango kozonga wana ndo monike kimia ekoti ozwi kimia po yebi ndenga kendaki te kozonga naye ozotala 21 22 heures oyo mwana aza wapi ozobanga po kisasa eza kobeba mingi vraiment opération oyo totie penza mutema na opération po tozwa kimia tozwa vraiment kimia maloba eza pa na mama po na clôturer émission na biso. Papa le gouverneur Gilles Bumba dernièrement ba criminel nazaki victime
na kati ya des bonhommes wana na commune ya Matete ba criminel ba ye kokota tina kati ya ndako na biso ba criminel ba ya na kati ya lopangu ba buki portail ya ba vitre na kati ya ndako ba criminel ba menacer ba kota na sali o ba bengi auto défense pour na libota na nga na défendre na zwaki pena nzeta liboka na banda ekobamba makila etangaki na kati ya lopangu wana oya biso ba policier ya zamba 8 bazalaki wana ba criminel ba kimi en tout cas papa ba komi kokota tina kati ya bandako insécurité eza makasi papa tosengi na bino en tout cas bosunga biso pa peuple congolais bosunga biso na makambo etali sécurité vraiment ezala makasi en plus bo lancer lisusu ba soda makasi na nzela bosala ndenge ezalaki na kala ba bouclage wana basoda bazotambola na chaque ba quartier pour na sécurité en tout cas papa tosengi merci mingi na oyo sali ya kotinda lettre oyo tomoni yango ekomi na ba telefone ya moko na moko oyo eza na telefone na WhatsApp opération Kanga Monguna papa topesi o merci papa Gilles Bumba merci mingi merci na président merci Fati Beton président na biso ya tolinga mingi merci papa papa social taela biso makambo etali criminalité oyo papa taela biso makambo etali criminalité papa tanga kufaki alobaki le peuple d'abord donc biso toza ba peuple donc oza pona biso papa landela biso tozo kufa mingi toza na kati ya Matete ba criminalité ezoleka mama maze malobe bize pa na yo mama pona nga na lelilika Matete zolela makasi komi na biso Matete komi penza ya kobeba makasi surtout nga na betaka asete mingi na batinel bo mekana kotalela biso likambo batinel oyo eza na bamakomi na Matete tozwi Kintsaku tozwi Ngufu tozwi Batende tozwi mwa bakoto wana mata bavite emana kuna somo bo renforcer la police pour vraiment kisasa ezolela vraiment bana Matete bazolela makasi yango wana lelo na ngai na bakisi. Oui, pour na lelo tosuki awa o tozaki nango pour mukolo na lelo tolobela makambo etali criminalité donc na pesi mbote na président na biso ya mboka ya Congo na pesi mbote na papa Gilles Bumba place ozali bambote na yo na pesi mbote na son excellence Mbikai honorable Mbikai pete toujours na motema na pesi mbote na honorable Nzuzi Nsola bambote na place ozali na pesi mbote na pasteur Jimmy Elonga na pesi mbote place azali na pesi mbote na pasteur révérend pasteur Jimmy Ndunga Lutonadio MDL na province ya Orléans na France mbote na ebisiki azali na église de la lumière du monde mbote ya pasteur Jimmy place azali na pesi mbote na mon boss Pati Libondas ainsi que toute la famille na pesi mbote na toutes les chroniqueuses ya 1J4 na pesi bino mbote bisika bozali na pesi mbote na honorable Kajose mokonzi ya Matete na des bonhommes papa social bambote na bisika ozali na pesi mbote na famille Makengo place nyonso bazali na Poto na Kishasa bambote bisika bazali na pesi mbote na Mars Pongo Jazz mokonja Suisse mbote na place ozali na pesi mbote na Olivier Chata Mayangi mbote na yo na pesi mbote na Olivier 0033 place azali na pesi mbote Code France mbote sike ezali na pesi mbote na nga lisusu na honorable Nzuzi Nsolwa Zido pour la clôture ya mois de la femme toyebi kaka nyonso eza na pa na yo okosimba mois de la femme ya bamama donc kuna kote wana jete papa toyebi ke yo ozali mpo kosimba mpenza kote ya mois de la femme papa Nzuzi Solwa napesi mbote na mama Flora Mbuyi Solwa mbote bisika azali napesi mbote na bakameramen na biso ya makasi JC Makolo la stratège napesi mbote na José Kipembe place azali bambote na ye
maloba eza pa ya Maze la panthère noire. Toujours mwana mateta tongo. Bokoka te. Nga napesi mbote na nga mingi na Louison Mbala mokonzi ya Madrid. Louison Mbala matete dynamique de matete ya doyen. Toujours bambote na yo yango wana Suzi Landu Mayindu na station kuna na Sosa na Makanza so lekani kuna te na Sosa kuna moni Suzi Landu te mosa beton. Wana se ko lekana na Sosa te. Bambote na yo Monzone viens nga Monzone respect Thomas Banungisa toujours na Paris elongo na mama Godelib Sampu bambote na yo grand frère na madame na elongo na pesi mbote mingi na mama na ngai Flora Mbuyi Ntsolwa bambote mama vraiment tolela yo fort honorable Brice Dimitri Bayendisa honorable Brice Dimitri Bayendisa na Ponton. Vraiment, bambote, non, c'est toujours ta fille Mazé, Nelly Mazé, la banungisa toujours. La pesimbote mingi, na Becha Weyara, Oredezo, de la part de JC Makolo, bambote na yo, Gedeon Mafundi, Gedeon Angola, bambote na yo, Ebele, toza na staff, les papillons. Ce qu'on les connaît dans les papillons, t'es vraiment moni béni, koukoute, c'est qu'on les connaît quitté, il faut mon moi c'est à béton. Beni Kunku, bambote na vraiment ebele, bambote mingi na ma famille toujours 1G4. Tolela bino fort, nous sommes là, votre sœur du cœur. Tozana bino elongo bambote ba bisou mingi, vraiment tozana pona bino ba peuple na biso bino ba bonne na biso. Bo s'abonner, bo partager ba émission o ezole kanana 1G4 Cadence TV, bo zala jamais déçu. Ciao, ma sœur. Toujours, ma sœur de tous les temps. Toujours. Tozana bino. Tobosana kimbote na famille Bomolo. Brigitte Bomolo, place Azali, allez. Bambote na yo famille Bomolo. Toujours. Tozana bino longo. Merci.